La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na chaîne ya Sa TV, na koleka nanga na chaîne ya Sa TV, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na R écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu. Ngai leki na bino, ngai yaya na bino, ngai mama na bino, ngai koko na bino, na pesi bino mbote, place bozali. Merci beaucoup na nzambe tata oya permettre ke nga na yo tokuta na lisusu na ba réseaux sociaux, na ba télévision na bino, na ba iPhone na bino, na ba iPad na bino, na ba Samsung na bino ya kitoko, tike te nzambe alola sala bino bolamu. Na kosenga merci beaucoup na ba abonné na ngai bandeko bo s'abonner déjà. Merci beaucoup na bino na soutien na bino na ko porter na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup na ba moure, merci beaucoup na ba moures nanga. Tikete nzamba lolo asala bino bolamu place bozali na soutien na bino. Yango tolobi kaka bandeko na ngai na kata mabi ya Star TV toza na ba service nyonso. Babi na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai tosala kasuki. Na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai tosala ba maquillage. Na kata mabi ya Star TV babi ba activité eza ebele. Yo babi ndeko na ngai soki oza na besoin périr osala suki kitoko ne bomo na ndeko na bino avant liboso ba téléphone na bino bandeko na ngai numéro téléphone eza na soki obengi ngai oza na besoin périr kitoko tindelo périr na yo na mboka nyonso tu ozali nasi na lobi eloko. Merci beaucoup na nzamba siko batela biso bana 2020 akoti biso na 2021 tikete nzambe wana zwa lokumu pamba te ya bongi na lokumu toza na eloko kopesa ete tolobi rien que merci na nyonso sana mabota na biso. Yebe bandeko na ngai partager vidéo oyo kabola na camarade na copine olingaka na copain olingaka partager image bandeko na ngai bota commentaire na bino bo emaka ba vidéo ekosala biso bien makasi ba critique na bino toza wana pona koyamba yango ba encouragement na bino bandeko na nga toza wana pona koyamba yango yabi bandeko na ngai numéro ya téléphone eza na soko robenga bengo pesa biso lisolo e ko servir biso na comité biso ya kwa Angola tala ba comité biso ya kwa Angola bandeko na ngai engolo ba congolais na bangolaise biso nzo tutoza ndenge mokonasi na lobe eloko place wana. Merci beaucoup na moto nyonso tu oyo asutenenga banda na 2020 ti tokoti na 2021 bandeko na nga boza ebele mwena taka bakombe ebele te boza vume ebele yango na ye na ngonga oyo bandeko na ngai ya kosenga merci mingi na bapapa babengi ngai oyo bapesi ngai lisolo oyo to partage yango lisusu na kati ya mabi ya Star TV. Lisolo bandeko na lobaka masolo mingi na betaka awa eza masolo mingi ya polémique teza masolo mingi ozosunga yo na ngai ngana otozwa implice na kati ya mabi ya Star TV balobi ba conseil epesa manango eza nango teke na zwaka Bible na bana kote ya non pamba te nzamba Bible lobi ete batei bazala muke nzamba yebi tina nini alobaki batei bazala muke bato miso balasta pono le karote ya te no bandeko na ngai muto na muto aza na don na ye muto aza na grâce nzambe asali bandeko bazote bandeko na ngai to tika bango bateya toka liloba ya nzambe biso pe toza tozo makambo zo kana communiquer na biso bakwa Angola botika pe na loba yango. Merci beaucoup. Na bosani te bandeko na ngai ya kopesa mbote mi bandeko bazo soutenir de près de loin. Na pesi mbote na ngai na Christopher Songo na kata London. Na peso mbote na pesi mbote na ngai na JC Meya de boss babi mobali ya Auréline Meya na kata London na peso mbote ya yo yango wana babi na pesi mbote na ngai balobi na fola manzambi babi raya kitendi na peso mbote place ozali sans oublier na pesi mbote na Kisangala de Luxembourg na peso mbote place ozali. Merci beaucoup na ba papa bobengi ngai tikete nzamba lula sabino bolamu na confiance aluko pesa ngai ya ko leka liboso ya téléphone ya ko lobaka toujours masolo zo concerner comme thème so bakwa Angola bandeko na ngai lelo toza lisolo moko to ko partager nango babi soki po ningo intervenir bandeko na ngai numéro ya téléphone eza wana obengi eko déranger ngai ata mukete pa mateto lobake musalo tozo sala ngo biso nyosa tu yozo loba enga na loba de tozo ko baksa makaka tamsu aksala ngai ezala bien oyo eza bien au corriger place na au couvrir kaka au lieu que no to que no rosa bon non yasi na lobe loko balobi mikolo nde balobi nde pesa nde mutu lipa tango aza na nzala kopesa mutu lipa tango aza na nzala te bandeko na nga lingo pesa mutu lipa tango aza na nzala te mutu na oyeba kolia bia olia te
mais yo pesa ka mutu lipa tanga za na nzala engo ba ke mutu na choix te fa ka alia. Sans oublier na pesi mbote na dadi Ilenda na mboka France ayo yangwana. Bandeko na nga lelo toye na lisolo ya koloba na kati ya communiqué na biso makambo to sala ba dégâts mingi na kati ya ba couple. Na kati ya ba couple na sens na libi na kati ya ba couple pamba te ezo concerner biso na ba papa na ba mama. À propos ba papa ba pesi nga lisolo ba remarquer mingi na ba comité biso ba kwa ngola ba couple mibali mingi bandeko na nga ba o préférer kolala na canapé ke na mbetu. Kene manji bandeko na nga yo oza na mobali oza na mwasi na kati ya ndaku me yo kolingo préféré olala no na canapé ke olala na mbetu na mwasi na we esika moko. Eloko na bandeko na ngai ba papa mingi ba pesaki ngai lisolo na loba pamba te eza ebele na ba couple. Tozomona ka ba couple ba bimi libanda omona couple mususu asimbili muninga saki nzoke ke libalo ana eza nango te. Njoke ke libala lo mona ndeko muso azana alala na ye na canapé toyebi te atika chambre na ye mona alala ane na canapé. Siko eloko nini ekozaka ya eloko nini ezokoze bongo na kati ya ba couple na biso ba kwa Angola. Tozo kango toujours na kati ya Mabi ya Star TV na ma ideo ba papa pesi biso pe na malobo ba papa ba pesi biso na kati ya Mabi ya Star TV. Yona bi to akoloba toujours eloko ezosunga biso. Tomituni ba question pourquoi mibali bazolala mingi na ba canapé ke na bambetu na bango. Donc ba papa quoi omono ozala mwasi no na ndako ozo préférer olala no na canapé ke olala na kati ya mbeto. Bandeko na nga to partager comme na ba papa baka eza ebele pourquoi ba papa balala na ba canapé. Soki tote na sens mususu bandeko na ngai ezali ba papa mususu baolala na ndenge ya mabe omona tiki mwasi na ye a préférer ala na canapé. Mais soki tote na angle mususu bandeko na ngai ezala nango pe na ndenge ya mabe te. Nyonso tu tozolobela yango awa na kati ya Mabi ya Star TV pourquoi eloko ni esala ke papa atika chambre na ye alala na canapé akiti na se alala na canapé. Bandeko na nga po liboso ezali ba mama to raisonna kaka mabe te pourquoi mobali na yo azolala na canapé. Tozoyoka ngo pourquoi mibali mi balala na canapé. Mais ceux qui pensaient que moni mobali na yo azo lala mingi na ba canapé ke na chambre na yo bandeko na nga wana ekokoma eloko mususu. Mais lo na lo bandeko na nga ceux qui moni kaka une fois deux fois trois fois quatre fois mobali azo lala na canapé azongelo na mbetu c'est que wana eza nango na angle mabe te. Mais mobali omona ke atiki mbetu na ya libala bandeko na ngai a préféré kaka ala na canapé. Bandeko na ngai liboso tokoloba ba papa na biso mibali na biso mingi balala na ba canapé nde na solo na bango pa ba mami ba complain na chema to na yoki ba papa ba pesinga eyano na bango pourquoi balala mingi na ba canapé. Papa muso alobi la star tolala mingi na ba canapé papa mi balala na ba canapé pourquoi quand muso ezali ka ya fatigue bandeko na bolanda bie ba mama ezali ka ya fatigue omona mobali aza kolemba wutu musala lembi place kaka lie omona kokoka te alali na canapé. Yo na Bill Gates yoka lisolo oyo na yebite soko otia commentaire nini ba Bill Gates de Genève yoka lisolo oyo. Omona mobali soka wutu musala ba mama tangu totela mibali biloko na mesa akolia fatigue wana eleki makasi okomona mobali alali kaka na kiti. Tango poto la musape mobali no bande kunana sike ekomela pengai. Mobali obiso ke na lali nanga anaza fatigue makasi na fufu na utolia. Omona mobali alali na se mwasi amati likolo ake kolala. Wana eza na ndenge ya mabete. Wana eza ka liboso. Mususu bande konanga mibale bele balala na canapé. Bapasaka ta na bango ya ko revoir ba message. Omona mususu na message na ba téléphone na ye tant sous pendant toute la journée azwaki temps vraiment ya kotala yango te. Tanga ko vanda na kiti na ye
abandi kotala ba message wana pe omona ke eleki air donc air eleki eza déjà madame amatide na chambre mwasi mwaza na mobali eza te okomona na minute wana mobali alali na canapé kaya mibale yango wana kaya misato ezali bandeko na ngai okomona mobali azotala eza masolo mingi ya politique bino oyi masolo mingi ya politique so bapapa bazobeta bandeko na ngai ekozwaka bango ta mingi okomona papa bazosala discussion masolo ya politique mama azozela papa azotika lisolo te omona mama matine na chambre atiki papa na salon ntango ere koleka eluka papa asali nini alali na canapé parce que apase ta na ye mingi akoswa makambo ya politique na asi na oloba eloko place wana ka bandeko na ngai ya 4e ezali bapapa mingi bakomi na badegu ya basi na bango omona papa aza vraiment akomi na degu ya mwasi na ye ekomi okimisa ye chambre akomi opréféré alala na canapé mais limera telefone eza bandeko na ngai oyo okoki kointervenir pourquoi mibala na canapé opesa raison na yo ekosunga pe biso papa mosu alobi mingi bapapa tola na canapé biso bamama mingi tozozala mingi propreté na mbetu okomona mobali alali na mwasi omona biso mwasi omona odeur moko tozobimisa ya bien vraiment te ezosala ke mobali akima mbetu alala na canapé mais wana vraiment bandeko na nga ekozala vraiment eloko moko ya kokima mbetu te soki oyoki mwasi no solo dans le sens ni ke nangi na développer place wana bacouple mingi bako angola tokoma ndere bamama bokilo ondenge ozofika na bokilo nozoka bokilo no soni mais pourtant soki oza na mwasi na yo oza na mobali na yo quel soit situation nini mwasi na azali mobali na azali bandeko na nga tokaka soni toloba to nayoki lisolo nayoki epa papa alobi ke bakimaka mingi basi solo wana papa mosu alobi bongo ntina ni balala na canapé biso basi tozalaka propre te engelo bake biso basi fo todevelopaka mpe bapropre kati na biso ntango tozolala na mibali na biso na mbetu na asi nalobi eloko place wana ka ya 5 bandeko na nga ezali mingi bateatre omona papa azotala théâtre épisode 1 ti épisode 10 omona papa avandeli théâtre on dirait aza célibataire ntango azofala bandeko na ngai omona rp eleki okomona papa ayoki bongo alali na canapé nini likolo ya kotala bateatre likolo ya kotala bateatre soki bandeko na nazota ba message déjà omona ke papa alali na théâtre alembi ntango papa azolemba moya mata su likolo ya mbetu eza te parce que papa alali déjà atali bateatre mingi yango moni esali ke papa alala na canapé mosusu bandeko na ngai ezali soki papa azoronfle mingi omona ke oza na mobali na mbetu azoronfle mingi mobali ye moko ayebi ke aronflaka mingi mobali wana akomi kopréféré ye moko alala na canapé ke alala na mbetu pamba te abana kodéranger mwasi na ye na mbetu ndenge azoronfle wana eza bapapa ne baexplike nga ronflement mpe bandeko na nga ekimisaka mpe bapapa na mbetu omona papa akomi oka mwasi na ye soni fasa azoronfle lokola ngulu mona kopréféré na ye alala ne na salon ke alala na mbetu na mwasi na ye na asi nalobi eloko place wana nayebi te soki Yasmine petit frère de Jésus soki akoloba nini place wana soki papa naza na raison be aza na raison te namoni numéro mosusu ozobenganga awa toyoka mama oyo alobi nini toyoka nga vraiment eza ke non soki par exemple soki neti mwasi omelaka no masanga te mobali amelaka bamasanga amelaka basigarete siko odeur wana ntango mosusu mwasi akoki kokoka na yango te na place sikoyo mobali aindispose mwasi na mbetu yango akoprefere ke non alala na canapé
yango wana yango nde eza bongo mpo na ngai eza bongo so ndeti mobali amela masanga ebele amelama masanga ebele vraiment omona kino na cigarette azomela masanga ebele azomela cigarette ebele solo wana ntango mosu akoya na ndako boye na kwiti solo wana sikoyo mwasi akokango na chambre eza te mwasi mpe so mwasi amelaka wana sava soki mwasi amelaka na ye te omona sikoyo keno omona ezo esala mwasi bien te yango eprefere ke papa akoloba na papa ki akolala na salon mpe papa ye moko mpo amona keno aindispose mwasi na ye te aluka nini alala na salon yango wana mpo na ngai eza ya bongo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup mama. Mama alobi ma très bien mpo na ye bandeko na nga boyoki alobi vraiment eloko. Alobi eloko place wana nayebi te bandeko bozana bobenga bo porter un plus na bino na kati ya mabi ya Star TV ya koyeba pourquoi papa ala na canapé appel musu eza toyoka lisusu mama azoloba ba mama batomboki toyoka. Hello Mabia la star. Hello. Merci. Pour ngai Mabia soki mobali vraiment akomi kolala na canapé et que chambre ezali c'est que aza ko éviter mwasi. Voilà. C'est que azolinga lisusu mwasi te parce que mobali moko ta ko kotika mbetu na ye oyo alalaka na mwasi na ye akende kolala na canapé. Non. Chérie nanga nazali na ye abandaki kolingolala na canapé soki azotala télé omona alali na canapé donc asalonge aotala télé mais soki ponge ezwi ye il faut akota na chambre ake kolala soki mpe alekani na canapé il faut bouger ye oyebise papa ake kolala aoke kolala mais alingi te alingaka kolala na canapé atikali wana butu mobimba ti ntongo mwasi no alali na chambre oyo olala na canapé non boswani te eloko te alingi canapé te c'est que aza ko éviter mwasi c'est que alingi pe lisu mwasi te po muto a évitera mwasi ne c'est que azosepelaka asu na mwasi te voilà mabi oyebi na bacouple na bacouple ezalaka vraiment très compliqué omona mobali soki to mwasi bolingo ozozala lisusu te ekoma pasi kosupporte moninga voilà ata komone bo ata kozala na ye pembeni ozomoneka okosupporte ete malamu kuta ozala mosika na ye yango omona bato misusu baevitaka azosupporte lisusu chéri na ye te akomi kolala na canapé ezalaka vraiment basigne moko ya bien te faut comprendre déjà que mobali aosepela no lisu te to alingi yo te to problème donc voilà c'est un peu ça j'espère que nalobi mo eloko olobi eloko ya merci beaucoup olobi ma eloko merci beaucoup ndeko na ngai ya mwasi alobi eloko ndenge awuti koloba awa bandeko na ngai bino mo boyoki ba raison oyo ezosala ke ba papa mingi balala na canapé mosusu ezali conflit permanent ya rapport sexuel na kati ya bacouple donc conflit permanent ya rapport sexuel na kati ya bacouple yango omoni ezosala mpe badega nake esala ke mwasi be mobali alala na canapé nyonso to bandeko na nga ezosala ke mabala ebele balala na bacanapé na cause wana bandeko na nga tolingama tosungana bacouple ke olala bacanapé ezoyede te namoni nimero ya papa ebengi awa toyoka papa azoloba nini. Bonsoir Mabia. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir, c'est Junior Mayangi Sika. Question opposée ngai. Opposé bino. Question très capitale. Mais problème nango ni molobi ke esalaka ndenge nini mobali akoma kolala na canapé atika chambre. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais eloko eza wana oyo eza très important oyo ezali mpe pasi eza kaka ke l'orgueil curine dans cette maison ndako wana orgueil s'est commis entre mobali na mwasi. Voilà. Moko alingi komikitisa te yango moni esalaka ke moko azosentir ke
faible et toujours sentir que yim to zande qui danger yango sala ka mutu abima afanda na akola la salon soit ba problème baza na ngolo la dialogue ezate voilà oh c'est très important ezaka dialogue ba couple ba solola siko ba couple nyonso lelo ndenge to vivre lelo bato ba solola rasouté wow bato ba solola rasouté yango comment on sala ke moto na moto a vivre na coin na ye na makambo na ye wow ndenge ezalaka ba famille quoi mobali azosala projet bazosolola mwasi na ye projet ya famille na bango ya foyer aujourd'hui ezalaka souté wow mobali azosala projet na ye na ndenge na ye mwasi kutu ayeba te mwasi mpe azosala ya ye mobali ayeba te yango ezokonzela wow yango makambo wana ndenge ezotambola bongo na bacouple bato baza su eloko moko te baza mwasi na mobali me bokoma lokola binemi wow bokoma lokola badivexe wow yango moni eza pasi or ke na couple ndenge eza wana tiens-moi volume papa esengaka fo kosangisa makambo fo bosololaka ata problème yango eza ndenge nini troisième personne akoyoka ngo non te voilà mwasi to mobali akondima kuta confie camarade na ye ami na ye azoyebisa makambo oyo ezali ya mwasi na ye mais mpo solola mwasi ne moko apesi mwasi chance ya kosolola na ye te yango moni bacouple ebele ezokende na baproblème yango moni na basi oyo ya biso problème na bango eza na balangage surtout langage ya basi donc yango moto etinaka mibali balala na bakanape oprive nanu kolamba te okoprive makolia te okoprive ye te kobongisa bilamba to eloko na ye okoprive yango te okoprive ye mpe yo te voilà wana mpena na principe ya bible mais lokola dialogue ezalaka su te baorgueil ekota yango moni makambo nyonso wana ekoma nango bongo donc eza pasi eosenga beaucoup de prière fo kosololaka vraiment la couple osenga mibali na kiorgueil na biso mibali atolani na salon ntango wana na salon ezobota mpe baérosion na motema ya moko ntango ezobota azolala na kanda azokolisa haine azokolisa eloko moko boye aozwa badécision moko boye ya ye moko kaka yango bacouple bele ezopanzana badeke ezosalama basi bazodekone mibali bazodekone balangage ya mabe surtout basi bazotinda mibali na bango bakende mosika mpo balangage moko impossible okolinga utu te na bazo basu te ke respect wana eke mobali ezozala su te mpona nini yesi akoma deja na poto mpo nini nga mondela kipanga nga aza na mokanda zo mokanda tioko na nzungu okalingango mokanda eza rien motu fa longola eloko wana na motu eloko eza très important ezali respect ya couple amen basecret ya foyer voilà makambo na bino donc oyo nakolobaka yango wana nzambe apambola bato nyonso oyo bakolanda audio oyo nzambe apesa kimia na bacouple na émission oyo nzambe asala bagrande chose nayebi ke esika motema ezalaki monene na badécision nyonso oyo moto azwaki soit mobali soit mwasi aluka akitisa motema na ye na se akitisa yango na se bosolola ekosala bien merci nzambe apambola bino bozala malamu kimia na nzambe ezala na bino vraiment merci bye wow merci beaucoup vraiment frère na biso alobi vraiment eloko na kati wana bino moko olandi mwana répété eza te mpo na air yo na bino nayebi te jipe bwaka kisi kitia kolo kadena na kati ya france soki akoloba nini nayebi te papi chesko mokonzi na kati ya france okoloba nini na lisolo oyo na ka oyo puka bapapa bazolala mingi na bakanape eza baerreur na biso bamama baerreur ya bapapa nyonso tozoyoka ngo aya na bilimero ya telefone eza bandeko na nga bobenga bopesa baopinion na bino ekosala biso bien makasi mingi en attendant tozozela bapel na biso comme ça tokozela onamoni appel mosusu awa appel est raté
appelle raté tozongo sima bandeko na ngo mona ke eza conflit ba permanent mingi ya rapport sexuel pe mingi na ba couple yango moni ezotina ke mibali na ba canapé ezo créer vraiment ba conflit makasi mosusu ezali bandeko na ngai biso basi tozoyi bakosola te na mibali okomona mobali na mwasi boza na problème wana eloko biso bamama tomema ngo dans le calmement biso bamama mingi tozala mingi moto façon kutu okosola na papa na chambre on dirait mbetu ekomi esika ya justice on dirait mbetu ekomi tribunal okomona papa olieka yokaka so makele na biso bamama omona papa opréféré na ye alala na canapé dongo bake mama yo moko okimisi mobali na yo na chambre akomona na canapé akosa ba caractère miso bamama bamama tozoyi bami kosola te na bapapa na aire a problème na aire a problème bandeko na ngai okomona topelaka tokomaka rouge na la star aza mwindu bo na aire a problème wana akomi rouge ondire naza muta pembe lokola pati nzambe madame dauphin omwana akomi pembe me naza mwindu me nakomi pembe na aire ya problème siko mobali oyo mpe omona alingaka problème te bandeko na ngai bi oyo mobali amoni ke abona ye kobeta mabaku bandeko na ngai akolinga asala nini akokima ne chambre akolela na canapé nyonso tozosala mpe ke biso basi tobongisa place wana namoni apeli mosusu awa toyoka. Allô, bonsoir Mama Bia. Pour Nangai, mobile atika mbetu na ya libala abandolala na salon na kiti. En tout cas, ils en ba tokoki ko expliquer en na ba différents way. Voilà. Premièrement, ezali cause la problème que ça spirituel. Mobile peut être azo les kanaba moment moko ba femme spirituelle ba ila kai bazo bundisa ye. Voilà. Ba boma libala na ye. Yango to sala ki ya lala na salon. Deuxièmement, ezali moi sombal to ba oyo kanate. Baoyo kanate bazoloba na te na coin na ye mobile peut-être na niveau on n'a pas koya olala na salon na mususu ezali incapacité ya nini mobile zo télématé réseau télématé azokima peut-être kosola na mwasi na ye akoluka peut-être asara nini akima ka chambre ya olala nini na salon en tout cas na développer kamisa tuwana eza vraiment na ba exemple na ba parfois ebele ya ko explain nango quoi donc yango wana donc na 3 cas wana na lobi pona zamula été. Merci beaucoup ma chérie olobi ma eloko na kata Mabia Star TV. Merci na contribution na bino bozo contribuer na émission oyo o batebele bazolanda. Merci beaucoup vraiment. Bande kolanga boyoki ni mama awutolo ba awa mususu komona mobali akomi na ye na problème otomona ke mobali akomi na problème kasongo na yezo te malisusu te okomona mobali wana akopréféré na ye alala ne na canapé akomi kokima mwasi mais papa sokomoni peut-être ke kasongo na yezo te malisusu te olioki maka chambre ola na canapé papa bokotala ba prière boluki munganga okozonga na yo bien wana vraiment ekozala vraiment na sens te parce que mwasi akozala toujours mwasi na yo wana osala intervention malobo ndeko na so mosa lobi mwasi ozala toujours mwasi na yo ozala toujours na besoin ozonga na chambre ozala déjà na besoin ya ja lipa te na mwasi na yo na kata chambre mais so peut-être komoni okomi na problème ya kasongo bandeko na ngai nzambe aza capable ya korestaurer kasongo na yo etelema nzambe akotika kasongo no telela kaka bongo susu oza marié soko kote ba prière bandeko na ngai bosangisi na bakisa munganga kasongo na yo ekotelema na asi na lobe eloko place wana na ete soki poli na nzenza alobi nini na lisolo soko ocha commentaire babi kolo lobo sazo lambelo biloko azo tumelo ngolo on dirait muta simi magie mais asimi magie te na ebite Karine Bercy ya sekele soko kolobani na kata lisolo oyo na moni appel mususu eza awa to yamba. Bonsoir maman Bia Star. Bonsoir maman. Ngai na contribuer pour na part na ngai na
ndenge lobi ke mibali pourquoi bakenda kola na canapé. Merci. Mibali mingi bakoka après ya basi te. Exactly. Mibali mingi bakoka na bango dissection te ta mosusu boya na chambre mobali otie prêche na likambo mo buta mosusu e compréhension. Akolinga kita na ye na se alala na ye na canapé ti ba air moko soki amoni ke bien ine deze aye kozonga ni na chambre alali pona nga esalamela nga bomateki mobali na nga la na canapé mais pona bato mosusu esalamelaka bango Bible lobi na biso mwasi aza mwasi atongaka ndako na ye. Amen. Pona ngai soki esalameli nga bongo en tout cas na osala tout na kiti na swana mobali na nga atiki eloko eza mabe pona éducation ya bana so merci mama bamona ke papa na bango alali na canapé. Pona mibali mingi balalaka na canapé pona ngai namonaki bakokaka na bango prêche te obi alingi na ye koswana na mwasi te yango akiti na yala ane na seta mosusu lobi azonga ne na chambre wana opinion na ngai. Ok, merci, bye. Merci beaucoup ma chérie. Ndeko na biso beya olobi ma eloko place wana. Mibale bele bandeko na ngai bazo ki ma chambre biso basi pression eleki mingi. Tokomi koche ba pression mingi bandeko na nga epa ba papa koleka ku soki eloko nini. Okomona papa ako préféré na ye alala na ye na canapé. Pamba te biso ba mama toza na munoko moko ya kosakana te. Pamba te biso ba mama bandeko na ngai tozoyeba ndenge nini ya koswana ba papa te. Tokoza na problème ekozala mais biso tonga tokomisa ngo 10. Oninga tokomisa ngo 20. Pona nini tozoyeba kosola te. Sko pression na bandeko na ngai ba papa mingi bakokaka yango te. Ndeko moso aza na raison alobi. Papa mi bandeko na nga bakokaka pression o te. Yebi bandeko na ngai foto zala bokebi mingi etake ba couple toyeba ndenge nini ya kofana ba papa na bambetu na biso toyeba ndenge nini ya kosoigner ekosala biso bien makasi. Namoni appel mususu awa nayebi te soki papa o azobenga na repa appel na ye zela. Ok, merci beaucoup. Ok, toyoka papa abengi. Basi mobali pardon akotika mbetu na mwasi na ye akela na canapé. Eza na ba sujet ebele. Mobali mususu peut-être balobi que kobala mwasi obali mwasi eza lokola mwasi aza premier conseiller na ye. Amen. Et puis soko bali mwasi déjà za béni. Right. Mais eza na mibali mususu soko bali mwasi eza lokola o Michel Susinga na Kingo ke na deuxième prison. Ozomona. Alors comportement ya basi mususu ezalaka bien te liboso ya mobali. Tato mobala ye oyamba na ba bijouté au servir ye bien te. Ozomta ba bisou ya papa. Ba kena ba fongola papa ba catch, ba singa ba catch, mwasi azotala kaka boye au servir oyo ka bwana déjà papa déjà ça serva kuna papa kei azolia mwasi azali banda ou bien ça quelque part or tant papa azolia il faut moi ça la wana pour la reconstruire ko bâtir sous sa petit alors biloko bongo nyo surtout et ça rappelle cause au mona pe mobala bandi ko so barrière pensée moya la bien ezate na mbetu au mona kitina pour la laxer moi so penga pe na zo se méfier na ye na la liban na la ngala se alors na contexte mususu moi si mususu au mona geno aza propreté trop de mbika ozomona ba mbika soignera zoto bien te alors mobala comme au mona geno c'est gênant peut-être ambeki moi si mongo quelque part libanda avec moi sur la gouya danger siko azomona moi si opembe lokwa na balaye bon pona benga na ye sagessement il faut na kima na mbetu na kima na mbetu parce que ndenge na zulaka na ndenga komi boye donc na zulaka ne bandeli ezaki lokola kaka no mutalati kazaka mais tant to comme dans ndaka libala to umbeli bwa buke boye propriété zate ngala zo découvrir ya bien libanda ye kotoyo so ezate trop de boye bambika banini donc ezala mwasi mususu ka l'équipe pembe no boye mabiastar donc qui odeur donc il y a un donc il faut au vraiment parfait donc basi sous et puis basi on peut bongo attacher parfait solo ya nzoto se dominer même parfait si comme balo abalaye soka ke bimi net bino na ba mikili bo bimi azo tambola amoni ba momi musuke non tunga ko sakala te pas mais qui peut deux fois te ba goût danger
alors moi si na parler bon salami aboule bien te alors na basi mususu omona impolitesse na ndako mobali soka lobi ya komi na 10 mobali soka lobi non ya lobi oui mobali atie mbongo boye mwasi kuna ke mobali bibi ake afuye bord dans moi kesi mobali bomba a récupérer la tamba retourner aussi na salle là qui yango mwasi il faut la soumise et pas ya mobali alors mobali ngo mususu bongo so amoni ke te na lingai mpe mwasi ngo trop alors pour l'accès que nous nazo lingi lisusu te tika na kitaka na la nga boye te za le cas so pour l'accès que nous na lingi lisusu te luka moyeno déjà ya ko kene ou bien soit pour indiquer que oyo zo sala nga nazo sepela ngote azonga sikoyo na alignement ya masolo nyonso ndenge tozala kala voilà on a ko apporter moi muke mungongo eza bien te donc moi pe réflexion te grippe zo beta merci beaucoup bonne soirée à vous tous. Wow, 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 wow. Balobi papa o vraiment alobi eloko makasi mingi na kati na biso abande kunanga. Biso moko toyoki ba papa ebele balobi ngana répéter na kati bande kunanga. Bino mo boyoki o ndeko mobali abengi alobi apesi biso opinion na ye. Bande kunanga biso basi photo salaka mingi bokebi. Bokebi dans l'essence nini ke bande kunanga. Monoko wa biso bande konanga ekoki kumisa mobali atika chambre ala na salon mususu pe bande konanga ezali pe propriété na biso basi kokimisa mobali bomoni mona ba couple bande konanga to lala ka omona mwasi azotala mobali azotala mwasi mais soki peut-être que moni mobali na yo azopesa o mokongo c'est que mobali wana abona ola na canapé makomi ko pesa mokongo soki moni mokongo ane komo pesa ma mingi yo za marié mais olala kana mobali apesa ko mokongo bande konanga inde ko mwasi olanda biso na kata mabi ya Star TV il faut so na mobali na yo so na mobali ba papa ndenge nini tozolala ngana yo okomi ko pesa nga mokongo boy problème nini ezali mais mi na biso minga ba ko ngolo na comprendre kate soki moni mwasi na défaut moko boya nzoto pourquoi ba papa bolobaka te toza na beso boloba ka mo eloko mama noki mo munoko mo solo avola la brosaka avola la to solo tia mo shingom na munoko to solo laka e ko sala mo bien no so tuona ezo sunga pe biso ba mama me bino ba papa bande kuna ngai boye bisaka biso ba mama te okomona kaka okimi mbeto okomola na canapé nini ozokima mama munoko solo nini papa ozawana pe wana tamusu moyo kima na canapé zate D'abord, ça la bizuma la bino mwasi na mobali, au moins na mobali, so razo ça la rapport sexuel bande konanga alia ka mwasi na ya tambanga te. Mais pour ta partie nyo sa toi amour. Il faut te considérer ngo na sina lo belo place wana. Ce que bo ça l'amour couple, moi ça mobali, partie nyo il faut considérer ngo za lito, za la zolo. Il faut considérer ngo. Ce mobali aussi mo zolo, te faut tout na aussi ma zolo te pourquoi? So mobali azo bovoy na mbetu na mobali na yo bozo sala amour mobali azo aya akamba ma koti kamba moko alia kombanga te bande konanga swana ba papa bien ba papa be ba talisinga musomo na ola na canapé te azana mbetu mais ceux qui bazola na biso ba pesa biso mu Congo so tozo sala ba rapport sexuel bande konanga aya akaka koti kamba la moko ata biza pambe zate sa kuma ya pompe on so to kama ya po bande konanga ezala il faut zo cantine et ça la te ko fondre kama mais comment kitana c'est non to zo cantine to te cantine oh na monu s'appelle musuto ya to yoka. OK ma belle. Question pona nini mibali ba lingaka kolala na canapé. Voilà ya pona nini mibali balalaka na canapé. Bon. Soki mobali alali na canapé to comme mutu nyonso tu kolala na canapé eza vraiment na ba raison ebele ba raison eza juste tamso mutu akozala buti mosala aza fatigué ndenge ezalaka ke non bon nalala mwa pongi moke et puis fatigue wana eleki tout ça mosusu akoki kolala pe na canapé raison ta mosusu aza ta mosusu na occupation moko to elo moko azosala ta mosusu alinga za peza déranger te soit prière soit tout ça bon mais soki ekomi eloko moko ekomi mingi to 8 ans ekomi ke ta mosusu kezozwa mpenza temps na ndenge mpenza nde balobaka ke ekomi habitude oko moto azolala na canapé o wana ekomi
il y a un problème. Voilà. On a comme déjà déjà que non, il y a déjà un problème. Autant monsieur Senga na bato wa ko talango problème monsieur ko zatam susu mutu nzoto eza bien te ko zatam susu maladie ko zatam susu de tulbaka mutu azam malamu te par rapport na nzoto na ye tout ça là ko ça la l'une de raison mutu su moi su tondi comme ça on appelle zemi azo donc juste ba raison monsieur ko za bon ba raison monsieur ko za nango Nous sommes à la zone mwasi na mususu et puis aza na tanta mususu yako. Et ça vraiment na ba raison et belé. Mais normalement pena na ndengele pende foi kozala mwasi na mobali ba o penza ba se o mwasi ona mobali couple pe balingani na bango balingana na bango na moni sika renflement et kozala raison te. Voilà. Soko lingi mutu na o lingi mobali na yo. Pour que on l'a ensemble et puis tout le temps on fait na air na etam sopo yo kanaote tout ça et puis autant la peu ba couple nga ba ya ba combien d'années voilà ezata couple une année 2 ans 3 ans voilà tu comprends tam sous ba bandi sika tout ça mais te ba o ba ba comme ba 10 ans ba l'équilibre ba âge wana ba l'équilibre ba ne belé bongo po et la raison que non c'est pas hasard renflé donner non ce qui mutakopesa ba argument bongo to ba raisonnement que non c'est parce que tout ça là vraiment et là on se sikande balobara ke tant mutepesa kabiso ba réponse ya makambe belé bandeli ya mabala nyosto tant mutepesa ka ce qui est vraiment eloko moza fondé na bolingo na nini au fur et à mesure bazo fanda et zaladin de fruits au banomona ke batana bazo ensemble attendre mais ce qui est ça que ba raison mutabeta une année te na lala na canapé pour mutana konflaka o wane komelo mususu voilà donc vraiment réponse na ko ça la plus ningwa donc ba raison est belé pe baka est belé mais il faut qu'il pense à cause de la l'une des raisons pour en tant que couple balingani ba là na ba séparation ya bongo merci beaucoup ma chérie olobi vraiment bien ma kasi mingi bandeko na ngai ndenge mama awuti koloba awa bino boyoki mutu na mutu apesi opinion na ye mutu alobi eloko na ye oyo alobi pourquoi mibali balalaka mingi na bakanape mutu alobi oyo ye ndenge amonaka ndenge mpe aremakaka yango mwe bandeko na biso balobi nasi tozozwa apela suka awa mpo ena so ekomi kokende apela suka awa namoni ndeko mwasi abengi apela suka zela obenge akesi sasa na mbetu mama mutungiseleki a préféré ola na salon akimi na ye na salon e india basi musupe batondaka te basimbi na gauche aza na posa droite mibali na biso basi bakoli na bacarton balinga susu ba DT 3 te moko kakao a préféré ala ne na kiti po ki ma dérangement yango wana abia na obakisa lisuboye mibali musupe bakima bakinola na salon po basi balekisali te bobala bimana tongo akenda musala mwasi otika na ndaku aza na temps ya kobongisa ndaku na ye te chambre kutu fenêtre ka ya kokangama ntango mobala oyabo akota na chambre sola kifuka ye moko mama kutu asukola ate oyoko buto leo na lembi nanga kosukola mwasi alibala na alemba kosukola te basolo banini ekomosalaki mobali soka ye aprefere alala ne na kiti ke akota na chambre alala ozomona biso basi mutu tokimisaka mibali na biso na bachambre tokimisa mibali na biso na bandako parce que soko so bali okoti na mobali na kati ya ndako okoma mona ondire ke non nyonso ekoki ok ato bali oza na kati ya ndako ya libala il faut ozalaka propre ozalaka sexy suki kitoko mwa elamba bien na kati ya chambre mpo oza na mwa pyjama ya bien oyo okoki kolata papa azalaka toujours na elenge ya okota alala na chambre mais soki yo moko nano oyeba obongisa nzoto te nzoto eza solo sali te mobala oya pembeni ndenge eza na basi ebele na poko basukola ata sa sukola na tongo na buto apangusika elongi apakoli mafuta alati pyjama ayo mata na mbetu siko tata amesai na solo wana ezala pasi po ya kolala nayo na mbetu aprefere alala na salon eza na basi oyo na buto asukoli ata lipstick apamba
soki lips glove bana basala kao acha na mwa mbebo ngenga mwa parfum mwa sola bien oyo matana mbetu rien basala yango te yango batata mosusu mpe baokima apa makama mosala na yebisaki yo. Merci beaucoup ndeko na nga olobi tellement eloko olobi ke bamama mingi bape bazokima biso bamama mi tolingi mi nzoto mingi bandeko na nga likambo mama alobi eza très important yo na bi nayebi te Sami Makome soki olobani na lisolo oyo nayebi te soki Jansim Vula okolobani na lisolo soki bandeko balobi be onga nazoloba na oloba eloko mpe na oloba eloko te biso bamama mingi apoto mi tolingi mi nzoto mingi nde ndeko na biso toloba awa bapapa ebele baomema bacarton bapapa ebele baosala misala makasi na poto yo siko mwasi oza wana na mosu osalaka te oningi nzoto makasi mingi siko mobali akosala nini akokima chambre mobali akoninga kima chambre ndeko nanga pamba te na mosala azotravaille dur azosu na ndako bandeko nanga olebo osuka te na ku moko te yo oningo bima papa na 3 ku na 4 ku na 5 ku place wana papa pe akokima chambre ndenge mama alobi aza na nzela bapapa be bakimi chambre pe pa basi ebele bolingi nzoto mingi biso basi tolingi nzoto mingi olingi mobali amemona 3 ku 4 5 ku mibale ebele bazokoka te misala eleki mingi nzoto ne atravaille mingi age ne eza okola metemeke biso basi tolingi nzoto mingi bama tolingi nzoto mingi tolingi ba 4 ku ba 5 ku yango moni mibali mi baolala bakomi kokima na bango ba chambre awa pofala na sado akomi okima mwasi na asi na loba eloko place wana mpo na kosukisa bandeko na ngai bacouple esengeli tozala na dialogue bacouple esengeli bandeko na ngai tozala na dialogue ekozala malamu mingi mpo na bacouple na biso koyokana ezali mpe malamu mingi ifo tozala na boyokani mingi na bakati ya couple na biso ape tozala mpe na bacompréhension kozwa décision oyo bandeko na nga ekoki kozala yo bolamu ekosala nga mpe bolamu etake bacouple décision kozwa bandeko na nga eza teke kokimisa moninga lala na kanape ekotika kaka moninga azala na chambre bandeko na nga ifo tozala na kimia kotia kimia ekota na bacouple na biso totia kimia bacouple na biso mpona kozala na intérêt ya bana mpe mpona kobatela bana bandeko na ngai bapapa bamama please ndeko olandi video opartage bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV bokozala dessus te nayete soki pati vunda super bien koloba nini na lisolo oyo biso basi to baneni ya kobongisa keke soit problème ezali to baneni ya koyi kosolo na mibali po bakima biso na bakanape te mibali mosusu po mona pe alai na kanape à cause ya prière amoni dérangement wana alali na kanape mosusu mpe amoni mpe ke tellement ke amelaka masanga mingi ntango azoronfle solo wana ekomi koetufe mwasi ne na chambre akopréféré alala na se ke alala na chambre mpo te mwasi na ye alala pongi malamu baka ebele bandeko na ngai boyoki bamama balobi bapapa balobi mingi mpe bandeko na ngai biso basi fo tozala propre bacouple mingi na répété tosala baremarque entre biso na biso te omona mosusu ozolai na mwasi oyoki mwa mwasi mapeka solo mobali jamais akoyebisa mwasi neke nayoki mapeka solo madame ke nosukola mibali bakomi oyoka biso soni onde biso bamama babokilo biso tokomi oyoka mpe mibali na biso soni onde biso eloko nini bapapa please tosungana ololelaka na kanape eza na solution moko te soki omoni ke mwasi oza na ye mo odera bien te ezali stratégie osombi kaka ododora na shop opesa madame sozo avolala sukolaka tiaka ngo na samba peka na yo ekosala bien wana kosungi mwasi osungi mpe na yo mpe couple mpe bolingeli bandeko na ngai okoki kokima mobali na yo te panke azoronfle makasi no pamba te bandeko na ngai mutu aza marie moni mbeta libala eza esika moko sacré moni mbeta libala eza esika moko monake masolo ya kati ebetamaka basolution ezwamaka na kati ya mbetu koso paza ke yo mobali okoma okima mbetu
okumula na se na canapé otiki mbetu ba projet na bino bokosala yango wapi ba projet na biso na bino tokosala yango wapi ba projet tosala yango na mbetu olemba ine ba 01 ba 23 wana lisolo komo kota ya sukali ya mwasi na mobali ba projet ba mini kokota yusko komo kima na canapé o mwasi na propreté o pana boy pana o pana de mwasi za azoto ba pression mingi woneza raison te papa to changer. Merci beaucoup de bande ko intervenir na émission na biso ya bakwa Angola. Partagez vidéo au bo s'abonner massivement. Libérer téléphone ezala bande ko nga benga ko encourager la star, ko pesa la star lisolo ndenge kwa mobala bengi apesi lisolo ndenge bande ko basi ba contribuer na émission. Nous surtout ça la kenga na yo to bande ni ya ko bongisaka mabala na biso. Ce qui peut ebi kozana moi ba encouragement, oyebi kozana ozape na moi cadeau ngo pesa la star, je sais là. Nazana nga limanga téléphone ezawana tozana pa na service na bino bobo santé bo s'abonner massivement bo bouquet sur qui place bozali tokosala bino service qui toko na kata mabi ya Star TV bokozala décité. Merci beaucoup na bamoure nanga, merci beaucoup na bamourese nanga, merci mingi na muto atali vidéo oyo like vidéo oyo che commentaire oyo s'abonner. Merci beaucoup na soutien na bino. Kande lo baka ke likoli mo pelisaka moto te ma koli mibale pelisaka moto na sina le loko place wana. Merci beaucoup bozala malamu soki yezu ayete tokomona na lisusu. Nzamba lola sala biso bolamu na 2021 makama bien na mabota makama bien na ba couple na ba fiancé o to monaki na 2020 te tika te nzamba lola akokisela biso yango na 2021 na sina le loko. Merci beaucoup famille bozala bien, bye bye.